mboka alamuki na 6 nalingi nayoka information nauti mosala nalingi nayoka sangwa mboka qui cherche trouve Erika Olanda Erika info comme ngapi mama sanju na landango pe ngapi na lekaka pona communiquer bino ba message et Nguya Nzambe et Bakobila Bisika. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Balandi ya biso Bolandaka biso Libanda ya Mboka, bonjour Mbote Nabino, bienvenue na kati ya chaîne Nabino Oyo Bolandi Uta Mikolo Ebele Erika Info TV. Humble serviteur Nabino Pasteur Mardoché Malukanga Serge azongi lisusu Nabino pona kosolola ba actualité Oyo ya Mboka. Lelo na magazine na biso poyo toujours sur la lelo bengara vraiment solo to ko kende bongo ko solo la actualité ozoleka awa na ville province ya Kinshasa. Tozolo bela nini lelo tozolo bela dossier libosali dossier ya Zando. Zando ya monene obiso to bi grand marché esika wapi ba papa ba mama ba tekaka esika wapi ba boti ebele ba kolisa bana. Na yango toko solola ngai moko te toko solola na moko ya gérant ya ba gérant ya oyo ba sala ka musala ya koteka friperie parce que bango ne mutu ba fournisaka ba mama oyo ba tekaka bongo na Zando lokola azali mutu susu ya ko présenter te Florent Pezo naye nde toko développer masolo ya lelo. Deuxième topé système muke otoko fongola muke et cause la moi parenthèse par rapport il y a pétition au bazo sala pour la premier ministre Ilunga et Ilunkamba. Voilà, il y a mon éto aussi sanango vraiment solo il y a mokolo il y a lelo. Pour n'anga pesi déjà merci une équipe technique au bazo pour accompagner ngai Juvenal Mangovo. Je crois qu'il y a fidèle au poste EP. Naye tozo beta sûrement lentement na misapi ya montage ya Jérémy Ndongala nde émission Oyo et za kokumbama. Bonjour mon amboka Florent Pezo. Bonjour Motona Nzambe, l'homme de Dieu. Mokonzia Erika Info. Bon, les loto bengisio masolo autre soleza masolo ya ba client na ba cliente na bino o ya Zando bino mo autant bozo ko mona d'abord que Zando za ko inda betela biso na mulaina. Déjà makambo ebandaki na mikolo elekaki na moni ba cliente ba koya ba kolela balobi ba ko boma biso. Na tuni bango na banani. Alobi gentini ngobila akoboma biso pambate na Zando wana kakesika ndebiso to mesani ko lia webike ba papa misale za la kasusu te na ba papa na ba mama to koma ko débrouiller kaka na Zando d'autant to yaka ko somba a biloko to kende ko teka obekuna mais balobi ba ko kanga ba misu balobi ba teki yango ba misu balobi eza pona boso to eleki donc biso to lobi en tout cas makambo wana to kondima te ba menace o ebandaki bandakala en tout cas biso to kondima yango te pe to lobi na yo papa ba ko kanga tenga na lobi na bango mais ceux qui va conduire lobby pour la raison boy ba raison bo bakanga bino bo boya pona ni labi na laki bino bakokanga te to komi lobby eleki parce que lobby te mama présidente lobby to teka na bina bango mais na ki gouverneur a bengi bino na ba syndicat na ba porte parole na bino nyonso lobby azana réunion la pourquoi pe ba annoncer déjà mokola suka eza lelo bakokanga Zando lobi papa na ebisio ba okanga te toza déterminé ba okanga te ba réunion asali sala ndenge nini bakokanga te na yebi bango lisu lelo baye natili boni kuna bia eza koyinda ba tie ba soda ba panzi ba mesa donc biso na bango mutu kaka ngadi bo tango balobi bakokanga elikolo banini bozonga na ndako bofanda mosala esili to boni ote asali mo ba wenze na ye. Merci. Nakokata mo muke asali mo wenze na ye. Nazotika ba fidèle internaute téléspectateur bozo atteint kolanda biso. Bozo atteint kolanda mo muke ndenge nini to kitaki bongo na Zando. Bon, obiki ba soda ba zebele mais ba journaliste to ba chasseur d'images. To meka ki un peu cause la image amateur mais botala ndenge nini ba buki ba quelques messages bozo attendre.
Merci en tout cas bomoni binomoko ndenge nini Zando bomoni quand même want to juste ba venu eza sima wana ba de l'école voilà bomoni binomoko ndenge nini ba mesa ba tetoli yango bon ba mesa wana eza ba parents bon na yebite est-ce que stratégie mususu ezalité to uti pe na confinement 5 mois mobimba ba ko bongisa yango tetango wana bon ngala kanisi na kotala nde ba panzi ba mesa oyo est-ce que ba identifier na bato wana pamba tetango zo buka mesa ya mutu esengelo yeba awa eza esika ya Serge awa esika ya boye tobuki toyebi ke tant tokobongisa tokozongisa la esika na propre soki makanisi penza kobongisa eza ndenge wana esengeli ba identifier bato wana et puis ya vie ezala elikoloba na mongonga oyo moke longola déjà biloko na yo pamba te tokobuka mais ba misupe ba ko récupérer ba mabaya na bango ko ba kene ko chata na coin soki nini ata ne sika wapi o bolobi bo kene bisika boy na moni ba wenzo basali moko na moni yango kuna na Itaga eza moke musu na moni batie na babalabala boye ekoka pena kimna bato azando te nzoka nde soki ba kenango malembe na lisolo ko ebisa muto longola ba mesa na toto kobuka yango to kosala boye bo bisa biloko na bino po biso to lito sala mosala na boyokani wana ekozala makambo kutu te lokwa bitumba otie ba soda na 4h du matin ekozala makambo wana te. Est-ce que nazo tuna question oyo mona mboka Florent Pezo le gouverneur Gentini Ngobila a qui procéder na méthode OTK abandi par exemple pavillon 7 à celui-ci pavillon 7 et à qui na pavillon 8 bata 8 balongo ba déplacer na bazongi na 7 et c'est pour ça la systématique faut kanga kaka batune so ba zo un peu monité que na commerce peut lorsque mutazo changer déplacement écrire rapé moi baisse ne ba réponse ba pesinga na ba maman au bas côté kakuna ngana tuni bango na lobi mama c'est vrai bango ne ba côté kakuna ezali pour ba sape ba client na ngai ngai pe na ça na intérêt ceux qui bazoteka bino fait de friperi bon aussi biso friperi ah après tous on s'est retrouver maman ezo mela mako mais balobi na ngai balobi papa ceux qui idée à ko bongisa zambe eza mabete ko tia bopeto eza mabete mais biso to kolela n'est pas sûr tous en ango yango na to ko proposer ceux qui bako bandata malembe likoloba bakangi ngambo moko basali batanga musu ba ko profiter tango ba bakanga ngambo mususu batanga musu be bakei ba ko profiter wana ezomona na ke bazobongisa makati mabe ezate mais ceux qui balobi kaka en général on voit comme ça bakangi mais pe bakangi na bango ya solo pona ko bongisa mais biso tozondi maté loka ba nungu ezoya oh abeta shwa sombi oh entela sali boye yango pe tondi maté mais soki ba yaki na malembe tokangi sikoyo bongo to bongisi to moni pe ke bongi to be ha loka ba bongisi kuna lobi ya bongisi pa na ngai tokangi pe pa na yo to moni bongi loka ba bongisi pa na ngai lobi kuna ba bongisa pa juve kuna ba ezo kenenenge wana mais ils ont mon quoi suspect et cause à faire solo mais tous en réalité tous à la un peu tout solo la lokola mikolo c'est-à-dire tout le que les kanisina no yako kangazandu wana nini cause na simana yango bateki bon tu vas pas partenaire mo bazuba mbongo na bango bazolandela bango ba miseki bango sikoyo résistance sur terrain de losala ke et comme mabloko wana bon batu ba solo ebeleza la kati moko to ebisangai kaka moi minute moke ya moto bana masolonga nayo alobi ke no batu misu bazuba pavillon musu na contrat baselo kwa basombi yango bango siko ba ko gérer yango bango ba no futa l'état na ndenge na bango bino siko no fute pa na bango bon ba misusu alobi non eza parti mususu mutuboye azui asiatique mususu azui ngambo mususu ye eza arrangement c'est vrai mon ba no kota na l'état mais ba ko transiter et pas inaye mais bino siko bozo futa ye yazo futa l'état donc ba makele les oya lokolo eza na moi ba arrangement mais na kotala zando eza bosoto ya solo otali yango omoni ke bosoto ezali so mutalobi esika boye babongisa okoki ko penepe ko pesa réseau lobité esengeli babongisa po bosoto ele bosoto wana oyo tolakisa ki mikolo uti koleka bosoto wana tolandi pe mama zando wana bato ya zando balobi boye zando totali na kati eza propre
Le c'est-à-dire ba kombaka ba kafutaka ticket na mon connaissance ya 300 francs tout ça n'exala. Mais babo soto bozo mona na ba rwaka dingi wana bozo mona wana. Et ça Gentini Ngobila akangi ba ben wana ba imondis wana. Aboye ko lokota. Pe na ba niveau na ba 5h du matin. Bami tuka mususu ezoya ezobuwa ka salité wana ekei. Pour même batazando bazo kama ndenge ni fulu anazo kama ngomba. Ba bisinga penenyo. Na sololi na ba mama mususu ba lobi mais tu komona lokola e komaki soko lingo longola bosoto wana ta na ndenge na yo ekomi problème. Bako landa yo bakoki pe kokanga yo po lingo longola bosoto. Wana ngana de komi suspect bande kona biso bozolanda biso bande kona biso bozolanda biso na mikili ya poto bozolanda biso partout bozali botala niveau ya bakonzi na biso niveau oyo bazali konyoko la peuple botala na niveau oyo batu bazo nyoko la peuple ndeko mo lobi na Kinshasa a ba espace vert za ebele. Père son âme, le feu Laurent Désiré, Monsieur Laurent Désiré Kabila, il y a beaucoup de Kangazan, il y a que ça les liberté. Mais Gentini Ngobila, ce qui peut à son rôle mon condinaye, bakoko ça la paix, ata wenze ya munene, bako moderniser na bango ata wenze moko bato ba fongola ata wenze moko bato na kingasa ata wenze mbila, hein, kota bakimbantseka kuna wenze mbila, ba moderniser yango. Tiope ba wenze mususu ba fongoli atana mpasa so kenete ba campagne mwana comme ba te belé na ute kozala dernièrement na nini na place ba benga monini Efo Bank mais wana comme déjà donc on dirait victoire à côté kuna donc na éviter les conditions on a vraiment yo lo bakisi mais ngala kanisi que ce qu'il faut ba kanga zando pona bopeto pona ngai. Et ça m'a bêté. Mais le lingue procédure au bazo memela. Et je peux net moi suspect. Pour lui non, il faut et mon anabopeto et mon anabosoto makasi. C'est-à-dire balongola ngote et ya kotonda possible na moto zo réseau ya kokanga wana comme lokola pour solo wana tango zo makasi bato papa Gentini ya kolongola mais bato balakisi na moni quelques caméras na ndaki bandeko ya tokomi wapi ndeko Lézer ndeko Didier Kiku na landaki bango ndenge nini bazo la tsazandu na kati soin bato bakomba bato bazo lokota salité mais salité yango ezande na banzela ba grand salitaire ne to benga ngo banzela minene wana on dit ba ko on est matingomba. Voilà. Mais on peut prendre des dispositions par rapport à ça. Bakoki kobongisa, zonga, ya zandoana, pe kotia ba disposition pour que ceux qui peuvent s'autoyer et mon anate pe ko évacuer ango régulièrement na moni nenge akosala na balabala et ko sa mama malamu. Mais ngana ka ceux qui idée ya ko comme ça zando bopeto, idée za mabete. Mais ba intention na lo lenge et saleli. Pour to yebi ke bato wana pasi. Bato bako débrouiller wana papa Serge mama moko ipsinga boy abi omoni na makambo koteka oyo na koya na kosomba epa na ofriperi na koteka to epepa bato misusu na bali nango na botibana bana bakoli basisi université pe bana pe babali moni donc oyo ezali entreprise mobimba alors eloko ezolesa mabota eloko ezosalisa mabota ce qu'il faut kozwa ba mokano par rapport yango ko tenir compte pe mabota wana elikoloba tokotia bopeto mais tokosala boye po bato bamona pasi makasi te tokosala boye po enyokola mabota mingi te tokosala boye po soulager un peu bato alatanda pe bopeto e kokota mais ce bolobi kaka bu kotala nano na ba wenze wana basalaki kotala net o eza na itaga wana na sokozoleka na 24 wana kamwaka eloko ya moke boye c'est vrai o bakosala ngo ebele mais kosala biloko ya mike ndenge wana elikoloba ke boza penda prêter alors siko o etika les anini tokosala zando na mikolo boni baloba na français gouverner c'est prévoir voilà gérer c'est prévoir je crois que muto a gérer kaisa na babiloko o ya salaka ay ba ko planifier ay ba ko coordonner pardon ay ba ko identifier est-ce que bazui temps ko identifier batu. Est-ce que bazui temps ya ko planifier que musala oyo ndeko matuni question lobi to vandi na ndaku 5 mois. Basala ite pona nito kokuta zando ngo
tala ekomaki biso moto baki na tango ya elo monsieur kamusaki yango voilà to fandi bato nyonso baza confiné na ndako mais namonaki quand même pona kopesaka longoni atako ezwaki mwa ngonga bandeko mosusu ya baso de mouton basalaki effort na confinement wana bapusi misala na bango eke mwa liboso tomonaki mpe zandu bakangaki yango tobiboha awa anga na zakozelanga bita bakofongola yango awa zandu ekoma kitoko bafongola boyo ndenge moko kaka Écoute, au contraire, mais place au batik là qui ont basé, c'était quoi? Omoni, bakanga qui ont nangonga ebele. Mais ce que nous croit tolobi, et ça pour ma botande et qu'on vivre wana. Ce qui beaucoup kanga, mais qu'on planifier motonanzambe mardoché, yo ko buka mesa na 4-5 heures du matin, bato bazaka bazate, o identifier ba ngeni. Nangonga wana ko sa musala, ko sa misala ba butu, ko sa musala ba soda na makasi, na kate bongi ndenge wana te. Balobi balingi batonga zando moko moderne, lokola na ba mboka mususu, zando moko moderne, ezana ba standard moko international. Bon, na yebite, e ko zo combien d'années? Ah, wana skondeli kambo. C'est vrai, otonganda zando eloko ya ndenge wana, mais biloko pe biso ko boma biso bibamba bamba pe. To créaka pe loko asikate. Beaucoup ça appelle loko mo asika moderne, na ba makamu ya bien, ya luxe et tout. Bo place mo pe place mususu pe ya malamu. Mais ka oya kala wana, olobi to pakola kulera wa, tamsu moderne na ngo bimo monika ndenge zalaki. Mais na kati ba ko ezaki ebele. Bakozo pe ko moko, mbokeza munene. Bakozo ko basali eloko o balobi wana. Oyebi parmi ba priorités, moi je pense que je crois que ce qui ba priorité zali le gouvernement provincial ba côté la makambo etali na zando te. Wana c'est le ngai na zukanisa. Oyebi so totali par exemple hôpital de référence. Ya Kinshasa, Mama Yemo. La commission hôpital de référence ya Kinshasa. Boyoki musicien Karmapa Nzembo Bimisaki. Sali Mobolo. Talent pour le la cochon. Ozo déjà té en kosuba na kata ba installation ya nini ya Mama Yemo. Mais kokoma kutu kuna place au kende ko sala petit besoin ezana no passe po okoma kuna. Mais le roya ko sala ngoka pembeni na kota te. Mais donc on a besoin de salité likolo ya salité. Mais bako banana nous babongisi na nous ata masoki mbongo ezali. Volonté bako tchama tana na santé ya batu. Ce qui peut programme ezali ngala kanisi boko bimisa yango. Lokola mokonza mboka alobaki na programme na ya 100 jours tala makambo ko sala oyo. Et banaki. Alors, ce qui peut wana ezali, ce gouvernement ezala provincial, ezala central, bazala programme na esengeli to ebaka yango. Ke to ko sala boye, bo etika, batu batika ko kanisa mabe, tango ko ya, to ebi ke effectivement bali basala boye parce que ezala na programme. Na confinement boko kité. Et puis mika brisque tozokanga. Monique batu pe eza moi passi pour ba céder et là on ezo laxa ke ozolo bakaya solo mais petam so zokosa mais petam so bazoyo ka o intel o boye o soki chinois soki nani kuna baku ilanda biloba lo bawana mais ceux qui programme bobimisi yango avant toyebi ke programme ekozala boye bakosala boye na kanisi ekozala na matata muke ekozate musala bosala na basoda pembeni bakengela po bato baboyi bosala ba musala so mona mutu oningo sala botia bosoto otia bopeto eska bosoto da ezali aboye ce qui aboye c'est-à-dire et comme moi suspect azomona moi clarté et sengeli ezala tirer au clair que zo sala boye et bien avant bato bazala sensibiliser et bato nyonso bakoki même kotia bino maboko pour kekene liboso. Batouba Tchabino Maboko peut-être que Neliboso, je crois que Bandeko Bozo Landabiso Ebele Mama Yolande Kumbela. Azako Landabiso, en tout cas depuis Paris, Moyen Minankolo. Na PC Mote Mingi. Voilà. Na Kaye Banzembo Kitoko. Oui, Banzembo déjà parce qu'il y a Kishasa déjà, Batouasolanda, Nzemboana, Batouasolanda Mon Sauveur, Batouasolanda Fête des disciples, Pe Banzembo Autobisa, Makila, Pe Na Molimo. Voilà, na PC Mbote pas Sephora Umba. Sephora Umba. Mavungu oyo azolanda biso depuis Belgique kuna na Gand na pesiye na mobali na ye mbote lisusu tika na pesa mbote pa ya mama na biso Clara Mawete Tulomba kuna na azolanda biso na Hollande voilà
na pesi na lek na Léonie na pesi bango bambote lisusu makasi parce que bango ba continuer toujours kolanda ba émission na biso tangu nyonso pe ba s'abonner massivement ndeko zo na biso to sengi o musala mobele te to sengi o juste s'abonner oyebi ke ba chaîne ezala mobele ba chaîne ya musique ezali ba chaîne ya anime ezali ba chaîne mais soko lingi olanda makambo oyo ya bien olingi olanda ba actualité ya Kinshasa olingi olanda en tout cas makambo ya propre a makambo salité ezalaka te a makambo ya soin des ezalaka soko lingi olanda information to baka ya 1er mai landa biso na Ereka Info TV to sengo juste s'abonner kaka so s'abonner en tout cas contribution na yo yango wana to komi presque poto chité pona ko sukisa idée sur makambo italizando to koloba nini papa Florent Pezo. Bon to koloba que biso nyonso to kolanda makambo wana de près ezaka pona ba mama o ba koteka kuna te mais ezali pe pona mabota mingi ezali pe pona bateki basusu ko biso bo to tekaka na ba dépôt to tekaka ba balona to tekaka mibimba to tekela bango soki zando et ses huiles cambo en tout cas biso nyonso pe to za problème mais ko tia bosoto ko tia bopeto esika bosoto na zando ezali eza mabete mais ba intention ya mabende nde tolingite et puis kokanga luka basaki mbaleleki kokanga zanu mikolo ebele sima lango bafungoli basali eloko te nde mabe po mabota eza ko vivre wana soki bakosala mosala réellement basala mosala na temps réel nde balobaka na ngonga baloba na biso ekobanda lelo to ekobanda lobi ekosuka mokolo nini mona misala mosusu basalaka batiaka ba mwa pano ekolakisa ke bato bo bakosala mosala oyo ekozwa biso dire boye moi maquette nango ekozala boye nem sikoto ebite ekokoma ndenge nini oyo ekozala soki ndenge nini maquette to monite ba dire nango to ebite balobi kaka ekozala bien ekozala boye boye bosoto to boite balongola yango babongisa zando mezala makambo ya solo soki eza makambo o bateki o banini sikoto asuna ngongana te wana ekoleka te mais soki kobongisa babongisa yango wana tokopesa bango longoni atala ona koyeko. Tosilisa deuxième partie à émission Nabiso. Dossier Tolobaki pour la pétition au bazo sala déjà pour les premiers ministres Ilunga Ilunkamba aux hommes n'ayangondengeni. Voilà, ils ont kokende déjà bazana 300 signatures et les koloba tout ça qui papa Nabiso Ilunkamba que papa yukatama wa peuple tala ta côté nabino déséquilibré bozate hein bozote pas démissionner na malembe comme ça bato bako gagner temps bakoluka nenge déjà inyo sacré ko kende wana baluki babimisa gouvernement na lombango les gens souffrent bato wana pasi otika tout gagner temps mwangonga bato bakolela passer leki bonesco démissionner te wana sko aux uninisco parce que siko ba signature comme 300 ozo kende déjà et comme combat bengano na bakasi yo papa vraiment boye hein tika na malembe on bima avec honneur un grand professeur papa ceux qui moyens aller au sauver à ta dignité na yo ata na dernière minute kolandate au sepelisa individu sepelisa peuple population nyonso e okelanda yo tala eloko ngai na loba yango wana est-ce que na tango ozomona ke FCC koko eza susu na makolo makasi ya ko na poili susu ya ko donc FCC etikali ebembanyoka wana tolobi yango etikali ebembanyoka papa boni FCC bangi osote akufa eza juste bana perte ya vitesse tolo ba makambo ekomona na polele perte de vitesse batu mingi bakatingam donc batikali soki ba osala opposition basala ka opposition mais bon makelele ozomona ba moindo zangi bakomi ko chama makelele ozomona yango ndenge yango nde nazobenga ke bato yo omoni bozopola me bozoboya kaka kondima ke bozopola donc wana bozopola kaka eza makelela wenze makambo ezokende déjà na banza semaine prochaine so makambo sito bokomona kaka ke esili bakoluka siko kosala gouvernement sika pe makambo ezokende nango déjà donc majorité déjà ezokatisa ngambo mosusu majorité ezo changer bino kuna na kingakati pona ki majorité na bino bayo wasuna merci tokomi na biso na suka na ebite so zali kambo ya suka ya koloba ko pesa kaka mbote mingi pe merci na bayebanso balandi biso ko bandana micro ya yomoko moto na nzambe l'homme de Dieu le pasteur Mardoché balokanga en tout cas merci na opportunité opesi biso merci bande ko balanda biso lisusu na bino pe balandi
bondimela tata oyo akoloba makambo ya solo aza moto na nzambe akosaka te tolanda tosabone lokola alobi eza mpe contribution na biso nesika tobandaka kosenga oboya kopesa biso boye sabone kaka eza simple nazomona mikolo na kotumbolo na dernière minute nga ata na biso oyo kaka obandeko aleluya nayebi kaka kosuka o toza na baofele akosuka toza na boye aluka nde kaka kosengela mais ya biso tolobi soko olingo contribuer na masolo oyo olingo yoka biso lisusu lobi ekoya kuna sabone kaka eloka moke tosengi osabone mbote na bandeko bakolanda biso nakanisi bato baza na Belgique kuna nake kopesa mama Jackie na molonga na ye mbote mingi papa Sembad na pesi bino mbote bandeko nyonso bakolanda biso en tout cas ngala message na ngako tanga bakombo belé te mais yo kaka mutolandi ngai na lobi mbote sika oza tika biso to mesana biso kotanga bakombo totangi kombo lisusu ya mama Yolande Kumbela totangi kombo na bana nyonso topesi bino bambote totangi kombo lisusu ya Fifi Sephora Umba Mavungu je crois que totangi kombo parce que azali moto ya liboso oyo soki kaka notification ekoti tak moto ya liboso asala racine mama Sephora en tout cas longonia na oto zana eloko opesa ote topesi kaka merci bino bolandi biso mbala liboso je crois que vous continuer toujours à s'abonner à na Kinshasa actualité ezali ebele en tout cas tozana bino bande ko vivre na diaspora biso tozo vivre awa tozana bino kaka ba congolais soza congolais te masolo oyo ekopesa yo omona yango bongo mais soza congolais tant lo bazando o comprendre zando ozamba msuwana mamso le kape na zando mamso mama no pateka na zando mamso no na pateka na zando tika nzamba pombola biso na pesi mbote na Giselle Fungula Kisalu na libota na mobimba na pesi mbote na mama Philomène no aza bongo na mikili ya poto kuna aza kopema pona kotala pe bakoko na ye tika na pesi susu mbote mingi na Aris ozolanda biso porto ozolanda biso wana na pesi mbote na Aki l'image en tout cas biso tolobi kaka merci mingi pe tika na pesi mbote na Amelia Ndongala de la part ya Jérémy Ndongala sœur Amelia mbote yango wana biso tokomi na suka tozo continuer kolba toujours que biso tolobaka bokoyeba bosolo pe bosolo e kofungola bino miso tokomi na suka vraiment solo ya lelo tokutani na mikolo ezali koya Formation ya su parfait des sociétés oya Kinshasa masolo ya promotion kakanereka équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga